Moko vraiment alobi amoni ma ambulance ni ndenge bazokolisa corps ya mundu eri akufi babimisa ngo ma eke morgue moko malobi ndina ba benga na kingu matanga ngo yo matanga ebembe na yo matanga po ena bisa binoke mundu eri a part théâtre église moko to koli na bango ensemble bana bo mwana ti to komi donc c'est mon ami intime biso na ba net na bino le bon le biso c'est que kufi ale biso to zaka musala to le baka bakosi siko bino ba to sala makamango tamso bozola na siko kufi te mundu razali vivant mais état na ye ezama sérieux quand to le ba vérité asa vraiment malade. Bonjour chers amis internet, vous qui nous suivez de partout dans le monde, Babi CL News mon PPA Sika neto mesana koya opesa bino ba information neto bakango biso tozaba misana bino to ya olukela bino ba information pour na opesa bino lelo CL News TV avec moi héritier maestro Tokiti na kati ya njili ko lukela bino actualité tema ki actualité izo régner il fallait biso to ya na sur le terrain to lukela bino ba information ezali sur na place biso to bana ko expliquer bino mambo o biso to éviter to ya kana source pour to zo information to pesa bino donc avec Herman Stadi aujourd'hui nazana invité na ngamoko auto débattre nae marambo ebele sur sujet d'actualité mikolo oyo Herman Stadi sungangai avec Vegao, bonjour. Bonjour. Donc je suis avec Vegao au débattre nae débat ya mambo izo les suite ya artiste comédien et belé artiste tout en général et surtout plus particulièrement dans l'isolo papa Abisso Monderi artiste papa Vegao santé dans moi déjà ça va. Bon nangolo en vraiment na bokasi ya Nzambe changement zo sala. Poazaka na kilinga lema. Mais indi awa batu bazolo baloba mingi parce que loko na zwelio plus eza yango wana poto solo la ope sa batu information ezali sur pe o expliquer batu et koma kindenge nini indi mingi batu azolo ba avant-hier batu azolo ba ve mundere akufi batu mususu bazondi mate batu mususu. Qu'est-ce que tu peux dire na bato o bazo ta biso na minute confirmation ni ko pesa bango ve munderi azana morgue to ve munderi azala bomoi to azana ndako to azawai. Bon en tout cas merci n'expliquer pour bande kwa poto bozo avana ngeza bien te po bazo tuna ngai ya mingi ya na zo ba mingi on voye baby bo limbisa mais na bande bo comprendre ga ona koloba bande kwa poto bande ko oyazi na zo bisa bino ke Mundere aza vivant, Mundere a kufité. Mundere t'a appelé crise mercredi, poto comme jeudi. Na 3h du matin poto tan la tonga jeudi. Tant Mundere a appelé crise. Bon, tu as un hôpital ba chinois. L'hôpital ba chinois, bagi na ba grève na bango, bagi na makambo na bango. Tout le monde qui a été opéré Mundere. Bango moko, docteur a gina ba sa service minimum. A transféré biso na habito luka entre clinique université Ngaliema. Bon to loba bon to kenda Ngaliema. Ya on to kenda ki Ngaliema. Tangu ba yeko soigner to ambulance pour to meme na Ngaliema. Tellement batu balaka ki belé. Tangu ambulance bimi batu monika ki ba kosi biso munderi akufi. Allez bato yo ya ba réseaux sociaux na biso koyo. Les réseaux sociaux, mon en route vrai. Et puis, on a regretté qu'il faut vérifier le côté. Allez, si on a mon net, wow, allez. Moutoune, ça va comme on dirait Koufi. Bon, et là, ça n'a pas passé en haut. Tout ça va démentir, tout ça va démentir en haut. Donc, à Koufi, mon razali vivant. Mais étant naïe, ils ont sérieux. On te la vérité. Azaf malade. Mais bino ce qui peut to lobby que Munderi aza vivant aza malamu azali moi malamu par rapport ndenge zaki na hôpital ba chinois ale bino susu batango ba ndoki moko boye ale boye na nini na boye na ba net na bino ale bon lobby c'est que kufi ale biso to zaka musala
tout le bagage bakosi siko bino bato osala makambo tamso bozola nanga siko ta so ngo mona ngo information hein botuna tamso benga vegao po un na bisa bino ke Mundweri à part théâtre église moko to kolina bango ensemble bana bo mwana ti to komi donc c'est mon ami intime hein le seul problème ce que yoki hotel to akina vegao le bike Mundweri za vivant ndima muto lobi ndonga na po ngai na ngopesa information vrai ata ba actrice na biso na ba acteur oya Alice Boy ba kopesa bino pe information vrai bande ka Mundweri soko bengi bango ba kobenga kuna na hôpital ba kopesa bino information mongo vrai mais bino so biso lobby ale bino oke te oya Marie Msambo pesa yeka boye ti ya kufaki oh bo Mundweri Marie Msambo oh yangwana en tout cas bande rapoto na regretter ba bisinga kutu bana ya paroisse Sainte Agnès o bazana poto Balmani, Italie, France, yore ningana mabe. Il y a de la noce à benga ngai. Voire même na père Minani, ya Rikas, ali père jésuite. A benga nga lobby pour informer que et sali mabe, sali pasi. Ba musu bazana bango na poto ta musu ba bela kana bango. Ndezo mona biso ade ta musu mona ngam na normal mais ta musu malade na nzoto. Bosiko o brisike nga ke o mutu nga kufi. Hein? Baby ça tout Fabien vous avez piqué crise Fabien en France le ba yebisinga ba bengi biso to kina onema yikuta pembe na ngaya ba bengi Fabien elle a piqué crise pourquoi ba yebisi brisement ko Mundweri akufi ndema ki ngote basé ben na poto ba fili bola pape lengi ba mettre chung lai Mundweri azma wana mamutu na yo mettre image boye ba on bien que Mundweri aza en vie et puis auto tozo remercier pe batu nyonso bana poto na obazana kisasa oyo bazo porter aide pa Mundweri pour moi ba totanga ba komona bangeza te et puis bana quartier ma viokele o ba kolina Mundweri kuna bazali bazo ba sensibiliser ba ona bango pour basunga Mundweri bana paroisse Sainte Agnès bana paroisse Saint-Martin bana paroisse Sainte-Thérèse surtout Sainte Agnès o bazé belé kuna toyoki déjà makambo sala pona kosunga ndeko na bino to linga teke e yaneti mabe po mbonge bebele kendinga zane wana ke ebima ate ya muke po abonga yangwana soutien na bineza bien pe oyo nyonso azana muto ya boboto po asunga Mundweri na pesa numéro ya mwasi na ye na yanga so routine moi le routine benga na numéro 084 84 667 84 je reprends 084 84 667 84 wana ya yoto ya mwasi wana ya maifet soko bengi wana okozwa mwasi na parti hôpital na Ngaliema soko pe olingi obenga nga ato benga opesi mo eloko na kobenga nde okobenga okosona nde na ye moko mwasa Mundweri pa yeba ki mbongo ekomi oyo yangeza li 089 59 44 761 na reprendre 089 59 44 761 et puis batu oyo bozo bebisa mbongo na bino kaka po bokomaka na internet bo besa mabako bo yeba bien que oh bo sali déjà tamsu na eroyo bo belisi bate belé ba tension bo belisi bate belé be estomac pour na kosa ke Mundweri akufi Mundweri azaya batu so Mundweri akufi so Mundweri akufaki et tout le monde sentir donc bolingo sentir que Mundweri akufi donc Mundweri est vivant et puis to senga na bino boye na losambo ya liboso soutien ya prière o nyonso alinga Mundweri o nyonso ayebi Mundweri malamu na musala salaka prière le kamingi po etana ye eza sérieux mais abana ko fongola misi abana fongola misi abana bouger donc ba organisme et ba no siko ça va soko po koti na salle azo yebake gaou ye onema ye mwasi na ngai ye azo yeba déjà donc
ngali meza blague te yango wana tala nazo reprendre suko bino bo sala bo komaka même internet ya buzo botika ma pardon oh bolula mutu liwande ngwana oh o vérifier na yote o vérifier na yote aloika na internet oh Mundweri akufi vérification ezate allez ba mususu boko mokosa oh ngai ngai vraiment tant bazo tchena. J'espère que vous allez agiter et puis pas ces amakasi, aux ont regretté. Mais qu'est-ce qui est arrivé concrètement na président Mundweri? Lo nini pensa et comme là qui a quoi nini? Bon, et le réseau qui est là qui a cette crise, il y a tension mataki. Mais mataki n'a pas mis mataki na 17. Moni, mataki na 17. Alors, azaki na tournage mo ba na ko tourner. Alors ça l'anzonzi mo boye. L'anzonzi ba la ki wana ba mo abi aso mo na ba vertige ba na ngende wana. Mais eki na ngande wana. Mais tant a komi na ndako alali ali akite. Abi na madame neke non. A kosa ka bilo on koto na olia kaka après. Tant alali ale be fe wana e o yeli na ba 3h du matin. Donc, ce qu'on peut retenir, Christelle Mamouloupou, la Rose, la patronne de cette chaîne, Papine Zolameso, ce que nous pouvons retenir, c'est que le président Roger Vika Mundweri a koufité à Zana Bomoï, à Salaki AVCT, mais à Salaki crise en haut, à Salaki on a tournage, bah malaise et bandaki on a tournage, mais et que ça les mélaye nandaku donc azongi tindaku et ça les mélier nandaku vers 3h donc selon Ndege Gao a tout expliqué so vous comprendre bien donc arrêtez avec des spéculations avec des rumeurs et puis publier des choses de n'importe quoi na internet et surtout ba journaliste au bolukaka ko comme na liété bolukaka ko comme na source té pour boya vérifier information bozo pesaka ba fan na bino ba information ezali bien té ezamabe ba page ya ba star surtout ba page o ya star oyo buchaka ba vie ya ba star tout ça bolukaka ba information bolukaka bo contacter ba proche ya batouana au cas problème ezali pour boye ba ko divulguer information parce que ko partager information bongo et que surtout ba page na bino bozan ba abonné belé mais beaucoup maka déjà Mundweri akufi pendant que était bozan information sur te ezo sala bien te Vegao, ce que au lobby na minute oyo, président Mundweri déjà, moi liboko, moi comme on a déjà, c'est bon. C'est selon des besoins mon a évolution, penza nane, parce qu'il paraît, bolinga bo memaye na Inde, ceux qui Chine, est-ce que bozo kende lisu suto bo suki ka nangali? Bon, walande, tout ça nangali ma po, ngali ma assurance c'est de assurer que isa malamu. Sera ok na libanda ya mboka soit ba Inde to nini wana tamuso zali po masifika mike mende avec ngali en tout cas confiance ezali wana le biango et puis ba spéculation monsieur ya o Mundweri batile poison ya botika ko moko vraiment alobi amoni ma ambulance ni ndenge bazo kolsa corps Mundweri akufi ba bimisa ngo ma eke morgue moko malobi ndina ba benga na kingu matanga ngo yo matanga ebembe na yo matanga kolugaliwa mutu ya kolugaliwa mutu biso no tobi to kufa na biso sozo lugaliwa mutu ko ekozwa yo moko mona pe mbasa munoko kei botika biloko wana biso za ya nkolo OK et puis Mundweri aza wana azali dirigeant ti lelo ayembisaka chorale. Donc Mundweri nzambe akotela pe bolamo ya sala kandenge batebele ba changer ba bongwami pona na nzela loyembo Mundweri ayemisa na église po batu ba bongwama. Alors nzambe akotieka loboko akotika te nazo bandela ngosu bien bata poto bava na bino bozo pesa mo mitema botika bata poto baki na misala na bango bino batu bokoma kambibi koma bozo besa bango mitema et puis bata poto bazo regretter mais ndenge nini so bosali
démenti bolongo likamango au moins na mutu mususu a commis susu a confirmé bango eh bandoki autre yeba vraiment ndazoni atina iba to yide amoko wana kuta bomba itati ati komo na ye yazo mona azo siki naniko mais akomona na ye te na lobi akomona oyo tokoloba na ye mpo biso obunaka na biso te me akomona oyo tokoloba na ye donc ayebi biso mpe toyebi ye soko biso tosali démenti ye aconfirme mais ere moko mpe azoyane mpe pa biso ozali atuna so ni siko ndenge nini ndoki donc azoya ntina ndako aye kotuna me ake kopesa information mosusu oui azoya na ye ayoki na ye le akende kuna apesa fausse information yaya bomoni soko mundu aza na lumpemba na ye lumpemba mpo yo okosi yo omoni yango bien okosi mais omoni ndenge ningisi mboka omoni ndenge ningisi mokili donc aza moto ya bato losambo ezosalama na poto na bafrance belgique italie allemagne londres tina états-unis badallas batexas bazobenga bapriere ezosalama awa nayo esalama awa na afrique na angola nayo ezosalama na afrique d'ici nayo esalama na kisasa awa nzambe akotia mundu ye loboko o confirmer biso Vegao que ti lelo bozalaka na ndeko Mundweri to olongwa rejoindre nani ndeko Esobe te nazana Mundweri. Moi je suis le cofondateur Mundweri cofondateur donc tout ça la groupe wana Miss Boy donc na rotika ngote Mundweri za président aza vice président donc na rotika ngote Esobe aza fruit la kati kaka ya Miss Boy donc ezé loro moko Esobe qui na sala Lisboy fondation soka benga na sala pièce moma ne pièce ta na sala ngo ba dinso bamonika ki Vegao te Esobe wana aza tosane ndako moko ngai Mundweri Esobe ndako moko merci beaucoup Vegao na yebiki o ezaki important ezalaki ya ko éclaircir bato otuba olanda biso na mokili mobimba ko yesa bango état de santé ya président Mundweri ko expliquer bango nini ezoleka na minute oyo parce que muto aza mieux placé vraiment ya oyebisa ko pesa biso information sur ezali Vegao parce que tokomi kuna na hôpital te mais il fallait to lukana nuye pour expliquer bino parce que eleki ebele ko préférer liwa ya mutu quelque part ils ont ça la bienté Vegao o ezaki essentiel yango wana mais na préférer message ya suka na batutu o balandi biso na bassurance oyo koki ko pesa bango pona makambi ya Mundweri na clinique Ngalema en tout cas ba docteur na biso zo kota tozomona déjà ezokende malamu na ndenge ezokende malamu tokosenga na bino nyonso bana poto bana ya Afrique soutien ya ba prière à part ba prière soutien peu financier ezala oyebi ke pona remercier déjà oyo pe basali pe ba soutenir déjà bon on a basala ngote so ba kosala na o basali so ba continuer kosala na pesi numéro 084 84 667 84 wana soko benga ozimbala moko kuna na clinique Ngalema ozaye moko mama Yvette obika mama Yvette Mboku to obika mama Mundweri oyanga pe 089 59 44 761 oya ozana motema boboto ya ko soutenir apesa atine loko atinda po boyebi bino moko clinique Ngalema muta okosa bino tina bino bana poto boyebi clinique Ngalema so muta kotina clinique mais boyebi de clinique Ngalema eza bo plutôt mususu te eza cher normalement pour eza na ba nini nyonso na kati ba matériel ba nini donc so koti kuna en tout cas espoir ezali boyebi bino mo ne boyebi clinique Ngalema donc bo soutenir biso botina moi eloko soki tozo 500 ngone wana eloko omoni mikolo so kisi na kisi do to na posa kisi facture ngo total au moins si metto na posa kisi on a signé bien ngwana mais apparemment boche modéro azo a récolta ka bambongo tout bato bazotinda na moni yo pesika numéro na yo na ya mama o pesi numéro a vieux modéro te wana organisation so yo na yebite na yebi onte ya solo wana na bi vérité na zo nga pa na bino non pas bino ba journaliste
Donc ceux qui que mutu na minito wana siko eza sérieux il faut to le belango vegao parce que yone mutu za mieux placé à loban parce que etamboli batini na numéro y avait modéro partout ba lobi ceux qui oza na posa ya kosunga ve mundueri na hôpital pour na bakisi il faut tina mbongo na numéro y avait modéro. Bon na loba boye modéro za na NTPC oya lobby pour ça na comité NTPC comme c'est ça organisation ya NTPC pour biso nyonso eza association mundueri pe aza na comité NTPC de modéro ali wane zali ta mususu nini mususu organisation mais on a zolo basiko ya lisi boy na famille. Merci beaucoup, on a compris sans polémique vraiment parce que Vega a lobby vraiment clair. Donc il y a PC na compte ya famille, a PC numéro ya maman Yvette. Na compte ya list boy, a PC numéro na ye. Donc ceux qui batwa olobaki et ya modéro pe na côté là parce que il faut peto lukaye ezali na compte ya bato ya théâtre parce que wana ya Vega azana maîtrise na ngote ngabe na la maîtrise na ngote mais au moins j'ai été informé batinenga na numéro avec modéro il faut soit naza moi $5 na ngana chape kuna donc ça reste à vérifier. Merci beaucoup Vega to yambaki juste pour éclairer biso makambo izo leka na monde entier. Merci na batutu oyo bolandi biso à travers CL News. Moi c'est Héritier Maestro, retrouvez-moi prochainement. Merci na batutu naza na temps vraiment te ya ko boaka batu belé lisusu. Merci na bino tout bolandi biso ba remarque na bino ba idée na bino ba suggestion s'il y a une question botuna soit bokoma ba numéro ezana soit bokomi na Facebook nanga Maestro Héritier Cédric donc so bokomi question to koluka su Vega parce que azali wana permanent pour na ko répondre ka bino na place que bozo ka ba spéculation na place que bozo ka ba rumeur ya bato o bazo komaka na ba internet wana to ya koluka e poto so anae. Merci Vega to yebike déjà na suka émission na biso mais ozayo mokote to moi kete na kati ya njili ve mundueri azana ba base na ye azana ba ndeko na ye oyo balingaka epi mingi ba préférer pe ba pesa ta moi liloba parce que bolobi mingi donc bana njili bana kolo mabele bana mabele oyo ba kolo mabele to loba ba préférer koza maloba so ça frère bonjour d'abord. Bonjour oui. Donc ye frère Mbuta nga na présenter était ya se présenter to retourna ye moi ba question mi balé mi ça tout pour na bino. Oui, merci bien. Je pense que vous allez citer mon monene au Baolanda bino mokili mobimba parce que na bandi na bibino le loté quoi. Depuis na bamboka mususu par la grâce de Dieu tokenda tozolanda bino tozolanda. Vous allez citer mon monene na bandi ko féliciter et surtout ko féliciter encore grand acteur local Go ndenge azali wana il n'est plus à présenter parce que azali penda ngaza fan na sincèrement. Tant on a monné na sepela mingi mais lelo problème oyo bozolo ba to monde ezali koloba ke mundueli akufi mundueli asali boye. Moi je pense que dans la vie sincèrement avant na koloba likambu il faut qu'on en a preuve, OK? Il faut qu'on en a preuve parce que preuve ezali bien. Lelo na kisasa makambo ebele de kaka. O muta sali boye, o muta sali boye. Donc o ba bengi radio trottoir. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On est enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas souhaiter quand même malheur ya moningate. Mutolokola Mondueri, c'est un grand acteur, un grand artiste. Ya mboka na biso, vous êtes sans ignorer quoi. Donc, ceux qui sont bongo, tout bon de la biso nous prenons que Nzambe a ça les mesures de grâce. Mais oya koloba ke akufi asali boye oyo mutu. Donc, bozo kundaye déjà bien avant pendant que mutu akufi nante. Donc, ce n'est pas bon. Je pense que. Est-ce que idée wana ezaneti elo mote ba otindika mutu akufa na makasi te? C'est spirituellement. Mais c'est spirituel et on a zoloba. Tout ça bananzambe. Nous avons la foi, n'est-ce pas, en Jésus-Christ de Nazareth. Et Nzambe akufaki asekwaki. Pourquoi bisoto sekwate? Mondueri azam tumoga kufite azali. Mais pourquoi kolukele malheur akufi place mutakufi nante? Ce n'est pas bon. Azali bien vivant, azali bien portant. Ndenge go alobi parce que yé azali pembe nae ayebi makamnyos. Donc je pense que radio trottoir toloba tuba ezali bien mingité, eza bien mingité. Merci, lui c'est Vieux Mbuta au Bolandi na micro à Maestro. Mais Vieux Mbuta oza artiste peu bien que to
préféré que musicien religieux tu préféré que ça la on pas vieux gars tu pas à la passi donc vieux gars ata na koloba na ye bosi bosekaki pendant l'émission mais on préféré Vembuta a o la kisabatu tout ba ota biso na monde na mon monde entier o sali la bango ata moi extrait ya kiboyo parce que tu yebi kete oyemba lokola fait pépé calé mais au sali la bango moi eloko mo va sentir que était na Vembuta a wana kati njili. Merci beaucoup. Je pense que ndenge soka voix eza bien te. Hein, batu bakolanda voix eza bien te mais en tant qu'artiste na redébrouiller na sala quelque chose pour et c'est puis ça ba téléspectateurs. Bon nyoso bazola nanga na mokili mobimba Mbutanza la chante. Et Mbutanza la chante pour la gloire de Dieu. Amen. Donc nakoko yembelo komoko akile salelanga yo ignorance ye ignorance yo ignorance ye ignorance Mbutanza zembi omona kaka mabeya baninga mabeya yo moko mona katema mae bana ya baninga nde bandoki kindoki ya bana na yo mona kateo ignorance mokili bebi pona ignorance bandeko mon peuple périt faute de connaissance ignorance boma papa la mama na yo ignorance boma bandeko na liloba mon peuple périt faute de connaissance. Merci beaucoup, c'était Vembuta. Tu comprends que non, vous avez senti le niveau, hein? Vous avez senti. Donc, cherchez aussi à soutenir Vembuta. Oza mwana changu, likambo ya Vemundwere eza likambo na yo. Au côté yango ne oye na micro ya maestro héritier mais on préféré dans le monde entier oh parfois c'est pelina voix wana ce qui moi ba projet mususu ekoiko ya na sima muto akoiko contacter yo un numéro de contact si ekoiko ça. Oui, très important comme to comme na souka donc on a remercié site na biso yo CL News TV bezali site moko munene na lobaki yango déjà na monde entier balanda yango partout. Alors, c'est-à-dire partout dans le monde, bazolanda. Donc, liloba pour papa Mundwere, aza artiste et mboka na biso. Asali fierté na mboka na biso mobimba. Asali vraiment fierté, puis azo continuer aussi la fierté na groupe nae, ok? Bango na bago oyo, ce n'est pas n'importe qui, baza batu oyo, sont des monuments, vraiment sincèrement. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est nous organiser. Pendant que Moutou Aza vivant, on peut s'organiser pour aider les bandes cognos un peu de partout. Bon, pour nangai, na musique art nazo sala, je pense que Mbutanza la boyebi, ndenge na banda musique, ndenge nazo kenti, ndenge nazo koba. Na kopé sa numéro c'est le plus 243 90 69 69 54 359. Na bandel na malembe plus 243 90 69 54 359. Bokozanga les sous WhatsApp 089 89 encore 11 022. Donc 089 89 11 022. Bande konanga to soutenir bagawoyo. Nga sincèrement wana zolo banzamba zomona mwana mubalo soka zo tourner a sepisanga makasi. Donc azapena na doma kila. Alors à koko lingate à perdre o azali cher pona ye lokola mutu lokola Mondweri bo banda ko lobela ye makambo ya mabe bako boma muninga bien avant pendant que mutaza vivant. Pourquoi pas ne pas prier? Pourquoi pas ko souhaiter na Nzambe azala bien mboka na biso. Bolingo ezate yango mona imbi ignorance. Yo omona mabe kaka baninga. Oya yo moko okufa déjà ka lobate. Ozolo bakaka ya muninga. Ce n'est pas bon. Ngana uti musika j'étais de passage ndenge ba grand journaliste ba naye moko go ya komona bi wana Mbutanza artiste na yeto yambani na pesi message c'est le bon moment to pesa ba contribution na biso po ndeko soka za malade asala nini abika ole oya koloba wa sali boy biso batamokili Nzamba pambola bino papa Gaou
naza pena en tout cas je te porte à cœur nzambe a kende no musika nzambe abatela yo bozo ça la fierté à mboka na biso gros nzamba pambolo makasi. Merci beaucoup, c'était Mbutakasa Vega Mbutanzala plutôt. Vegao to yebi kete et Sili Awa message mususu ezali to ezalité. Message ezali na remerciement. Na remercier Mbutanzala azo leka mon émission. Ayebi déjà makiza makama mundueri. Faut pas loba. Yango lobi po aza artiste moko mingi ba yebi déjà, ba yebi. Hein? Boki ne ayembi bino moko. So yebi to ka pepe ka mta yembi. Moi, il fait pévé kala oyemba. Alors, na remercier ya mingi, puis na remercier ba musiciens religieux nyonso oyo yo bazali ko benga biso, na ba pasteur, na ba sango o bazo benga biso po ba yeba ndenge évolution ya santé ya état de santé mundueri en tout cas na CPL. Bazo ba information, na so pesa information. Soko moni okutuna bobenga kaka antoka to lembate ya okisa bino po tebi boza mitema likolo mbote na bana poto nyonso tozozela kana to yokana ki bo soutenir donc Mundueri est vivant. Merci. Mundueri est vivant. Arrêtez avec des spéculations, avec des rumeurs. Mundueri est vivant. C'est par là qu'on met le terme à cette émission aujourd'hui. Merci Herman Stadi Goloa Mayala, toute l'équipe de CL News TV, sans oublier Vanessa Moussao, la charmante Moissi Ambishi, Anakin, Christelle Mamloupongo, Boyoki Viet Gaou, le petit mais costaud, Babi Venangaï, Papine Zolameso, bonjour, là où vous êtes. Merci, l'émission a fini.